Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipa nyonso bozwami ngai wabino cœur sensible na poti susu mbangu kopesa mon boss Sibo Mutombo bipa yokutami papa zwa na yo mitano yangoyo boss na biso asolaka bien vraiment 100% toza d'accord na ye oyo kuna ba oyo kuna libungu tulo. Bande ko balandi ya Congo Check Check TV ndenkaka na lakaki bino tokozonga susu na plateau pona ko limbolela bino makambu ya ndeko na biso papi oya kutami na Canada na ville ya Montréal. Bande ko biso tokitaki penza Congo Check Check ko sala o esengela kito sala tokendai ko vérifier vraiment to yeli bino makambu penza ya litomba makambu ya bien o ya vrai penza yango na pokwa lelo tokoyeba papi azali nani Eli azali nani bandeko balandi ya Congo Check Check na plateau pe na kutami ngai mokote nazali nandeko na ngai mwasi kitoko Pic Chéri la diva force tranquille ye penza nde mutu ayambi biso na ndaku na ye bokomona cadre kitoko na kutami pe biso mibalete to nazape na ndeko na ngai oyo tobengi na kombo ya papa George Junga yango penza na kopase ndeko na ngai Pic Chéri force tranquille micro ya koyeba kolimboela bino kiye papi kiye Eli mama Bobi la dawa. Merci mingi cœur sensible. Vraiment na ko remercier tout d'abord ba oyo nyonso bazolanda biso na nzela ya Congo Check Check. Vraiment mbote na bino nyonso bino batu bozali ebele na tango oyo bozali kolanda biso. Vraiment kombo na ngai Pic Chéri la diva ndenge bolandi na vandi na mboka ya Arène lelo toye penza pona kosoa na bino na likambo ya papi parce que tozalaki choqué tolandaki lisolo oyo bino na biso lolenge oyo pasi oyo ekoyelaki ndeko na biso papi alors mingi balingaki bayeba papi azali nani et puis lisolo yango eza ya solo to ya lokuta yango lelo tokutani lisusu awa na bandeko na biso po na kolimbolela bino na ndenge ya bosembo papi azali nani Eli azali nani ezali masolo esalamaki ubi ezali ba mythe bandeko balandi ya Congo Check Check na bino nyonso oyo bozali kolanda biso bipai nyonso oyo bozwami liboso ya ba television na bino liboso ya ba telefone na bino partout esika bozali tokoyebisa bino ete ya solo lisolo oyo ya papi eza bel et bien vrai ezali likambo oyo esalami na mboka ya Canada na Montréal. Papi azali nani? Papi azali jeune garçon oyo a luki vinaye na ndenge ya bosembo na ndenge ya courage ya mwana mobali. Papi abandaki liboso kuluka vinaye na mboka ya Belgique. Papi avandaki na Belgique et na Belgique esimba kite bino na biso toyebi tozaba na côté toyebi makamndenge tambolaka et par rapport papi akendeki na mboka ya Norvège. Papi avandaki na mboka ya Norvège bandeko na ngai kuna lisusu makambo etambolaki malamu te. Papi ayaki lisusu ko se retrouver na mboka ya Canada. Na boye papi avandaki na Canada après
ndenge toyebi kande makambo itambolaka makambo e simba ki lisusu te na mboka na Canada bazongisaki papi na mboka ya Congo. Papi azongaki na Afrique. A se retrouvaki na Afrique étant refoulé, azalaki na makoki te, azalaki nelo moko te. Mais lokola kaka mwana mobali ata zangi na ye, misu na ye e vandaka nango te. Alors amonaki elenge mwasi Eli a sepelaki na Eli. Kasi Eli na moment wana papi azongaki étant refoulé, Eli alingaki papi te. Alors papi asukaki kaka na moment na Eli te, akutanaki pena ndeko mwasi mususu oyo miso ya papi ebetaki. Alors na bongo na komona ke papi komaki ko souffrir na mboka ya Congo, bandeko na ye basalaki effort po bazongisa lisusu papi na Canada. Alors nzambe pe alalaka te, papi azongaki na mboka Canada. Tango azongi na mboka Canada na bolingo nzambe, papi aye kokoma résident na mboka ya Canada. Azui mukanda na ye na mboka ya Canada. Bandeko na ngai, papi étant un garçon courageux, kangaki maboko te, papi a bandaki kosala na mboka ya Canada. Papi aluki vi na ye lokola mwana mobali nyonso abundaka, asali bakayu na ye. Papi avandi na mboka Canada malamu, ba oyo baza na Canada ba yibi papi. En tout cas, ba kopesa pe témoignage ya papi. Pour to yebi lelo ezalaka soki muta komi dans le problème, na ba oyo ba yeba ki ye malamu. Na ba oyo babandaki kolinga yete ba komaka un peu indifférent et komaka na ba critique et komi na ba problème d'ici par là toyebi toza batu wana vraiment je n'en disconviens pas parce que mutu moko akoko wanga nango azate. Papi lokola mwana mobali amonaki ki amikoki azongaki lisusu na mboka ya Congo ya mbalo pas étant refoulé mais azongi na makasi na ye ya mwana mobali po akinde koluka molongani aya kosala na ye vi na ye na mboka oyo ya Canada. Papi azongaki bandeko balandi oyo naza koyebisa bino eza ba investigation oyo tozwi na ba source vrai na libota ya papi eza te ke toloko tiango na balabala te tozwi yango na bandeko ya papi po Congo check alingaka akita na source ayeba ya solo nini o elekaki nini elekipe nini ekoleka yango bomoni lelo tozo sala bino analyse oyo. Alors papi tango azongi na mboka ya Congo na ide na ye ke atika ki fiyo ya lingaki peut-être akokuta il sous libre mais malheureusement kozonga ya papi akuti ke fi wana a voyager akenda déjà na mbandaka azaki suna kinte. Alors un jour na visite ya mama leki na ndenge bolanda ki na lisolo o elekaki papi akendeki ko mona lisusu Eli. C'était pas la première fois parce que papi lera ba refula ki e a monaka déjà Eli mais Eli alingaki yeti. Pour la deuxième fois, papi les razongi en force a moni lisusu Eli pour la deuxième fois et pas ya mamale kinaye. Alors papi a linga ki lisusu Eli. Alors on ambala oyo Eli aboya ki lisusu te. Eli azaki na âge ya 25 ans si je me trompe pas, 25 à 26 ans. Alors aye kolinga papi. Papi azaki déjà na ba quarantaine. Aye kolinga papi. Alors famille ya papi balingaki libala wana te balingaki penza kosangana ya Eli na papi te baboyaki yango bayebisaki Eli bayebisaki papi pardon et non Eli abongi na yo te Eli aza mwasi oyo koki kobala te mais papi alingaki koyeba pourquoi bozo pekisa ngai na bala Eli bandeko na ye bayebisi papi écoute Eli aza kimia te aza calmete, aza fi moko alingi mbongo, aza fi moko aza na ba mibali ebele, soki lelo lingi Eli eza libala moko par intérêt parce que kanisa tango zongaki étant refoulé ozaki nelo te Eli alingaki yote. Lelo yo oye lisusu na mboko olingi kaka Eli. Papi alobi non, bokita bo matangai kaka Eli. Ok, bandeko na ngai libota etikeli papi choix na ye asala na lolenge oye alingaki. Alors
papi na Eli bakomaki na bango basali connaissance na bango balingani papi a décidé abala Eli. Mais malgré ça ba camarade ya Eli oyo bazalaki na Eli bamonaki yango pasi pona papi. Alors papi pe tango alingi Eli azongi Canada a continué toujours yako tindaka mwasi na ye mbongo lokola kaka bolandaki yango na DVD, donc moi tozongi yango souezate parce que l'histoire a été déjà, donc tout a été déjà dit ko balobaki na bino nyonso ndenge papi abanayi ko supporter mwasi na ye otinda ba $400 chaque mois na ba mbongo ya ba string biloko tout ba mafuta, donc Eli wana zaki ma gâté. Voilà. Donc balandi ya Congo Check TV nazo sala ndenge na pobo comprendre bien. Papi azalaki na mwasi na ye moko songolo, mais mwasi wana tango papi akendaki po abala ye mwasi wana akendaki kokuta ye lisusu te azongaki na mbandaka. Siko tango papi amoni atuni abi Eli azakaka wana nde eyaki kosala ete azonga isusu na Eli oya boya ke na tango ya refoulement. Eli aye kolinga ye na tango ya monike muta komi zia na parisien refoulé akomi susu muta poto lisusu eza penza ndenge wana balandi ya Congo Check TV bo atira attention pina makasi mama kende ko kanga resho na boy bo bunda bitumba ke biloko esikaki obandai kolanda Congo Check pardon kende ko kanga resho ozonga lisusu na plateau. Merci, merci mingi, ndenge kaka yo complété ezande bongo. Alors omoni pe ndenge tozalaka na baninga na ba camarade peso ba moni étoile na yo e ngali bango pe batikalaka te. E bongo mobali oyo papi asalaki nini alukaki pe entourage ya Eli ba camarade po ayeba ba information makasi lisusu se Eli parce que famille et pesa qui conseil et pas ya papi andimaki te. Alors alingaki pe ba camarade ya Eli pa yebisaye Eli azalaka ndenge nini na sima na ye na boye bandeko na ngai. Ce qui est grave Eli azalaki na ba camarade na ye ba camarade wana nde papi akomaki ko utiliser. Papi ayokani na ba camarade ya Eli. Alors azotinde la bango mbongo enfin que ba yebisaka ye ba situation ya Eli. Alors ma chérie, gardez dans nos mémoires. Donc balandi nyonso ya Congo Check TV papi azali ndeko moko azali teti omoninga nazali journaliste nazaka pe na parti prité. Papi na bengi aza teti pourquoi puisque ba parents famille ba noko ba tutu oya famille ne ba pekisa ki ye mwasi oya bengami na kombo ya Eli. Mais papi na yebite soki sukali nini amonaki epa ya Eli ye alinga ikaka Eli. Yangwana ndeko na biso Chérie la diva force tranquille azo limbo la penza bo attirer attention. Bande konangai balandi ya Congo Check TV eloko oyo epesi pasi penza makasi vraiment papi eloko oyo papi asalaki epesi pasi makasi. Batebele ba otuna papi lisusu asalaki nini bandeko. Papi tellement alingaki koyokela libota na yete. Papi azwaki même idée ya ko engager ba camarade ya Eli po ba pesa kaye information sur Eli. Kasi oyo papi asalaki epesaki mitema pasi epesi pasi pe ko pesa kaka pasi. Bandeko papi azalaki na discrétion ti. Papi abomisi même batu likolo ya libala na ye. Papi engagé ba camarade bazou information. Azo faut avoir même ba camarade ya Eli pour ba yebisa kaye information. Ba camarade o l'air ba yebisi information sur Eli, les mêmes papi azou ba information nyonso. Oyo ba camarade ya Eli ba pesa kiye a memeli Eli atangi na kombo ke camarade na yo en tel alobi yo ozaboy bandeko
bandeko toyebaka quand même ko bomba likambo oyo muninga alaki ayebisi yo soko moni mutu ayebisi yo likambo azali pe ko protéger yo mais bolingo soki eleki ezaka susu na frente bandeko papi abomisi mwana mwasi oyo soki nalobi na bino abomisi mwana mwasi oyo eza lisolo te eza penza kobomisa eza te nde akaboli bango me kobomisa parce que papi tangu ye azwi bainformation oyo mwana mwasi wana apesaki ye alobi yango ni Eli azwaki rage oyo nazolisa bino Eli azwaki rage Eli makanisi mabe elataki ye Eli akomaki lokola Caïn oyo abomaki Abel Eli alobi na mwana mwasi oyo moninga na ye yo lukinga na guerre yo zuma makambo na nga olobi na mobali oyo nga na ko prouver yo qui suis-je na ko lakisa yo Eli aza nani maloba ya Eli nganga Eli asukaki kaka na maloba ya pamba te nakangi Eli ndoki te kasi bandeko tozalaka prudent l'air tozoko bimisa maloba parce que maloba oyo eza na force maloba oyo agisaka maloba oyo nzambe alobi balobi na biso na Bible Dieu a créé le monde a créé ki yango boyete asali mabele asali mokilité alobaki maloba alobaki pe mokili salamaki oyebi ke Eli ayebisi mwana mwasi onga na yo tokotala elekaki mikolo tende konangaye Eli maloba na ye alobaki ekokisamaki après une semaine kaka lokolo esalaki une semaine Eli abomi libala une semaine mwana mwasi wana asalaki accident mwana mwasi wana akufaki papi tala oyo yo lukaki na mokili oyebi lelo famille ya mwana mwasi o tokitaki Congo tcheke kitaki ekutanaki pe na famille oyo o ba perdaka mwana na bango baleli ler bayoki likambo ke Eli akimi ba mituni me Eli akokima pourquoi parce que Eli amonaki ke libala na ye yango wana Eli amonaki ke ye mutu asombi mokili Eli akotisi sinde kona biso na se ya mabele comment ya kokima lisusu papi voir même ce qui est étonnant na matanga ya camarade na ye Eli akoma kite bandeko mama arrête oya kufa kwana oyo ozoloba na za camarade azaki camarade ya Eli mon Dieu mon roi camarade propre ya Eli confidente ya Eli siko mama na katuna muke nazo comprendre te ko banga penza Eli te soki pendenge nini yo zoloba ke okangi ye ndoki te bon ngai soki na sali soki likamwana na salango exprès na yebi ke mutema na nga eyebi likamo kote pourquoi ya mona na matanga te oyebi ke balandi ya Congo check bako mona ke mwana mwasa abela ka kimpi te biloko ya boye frema balandi Eli alobi maloba ete lokola yo ofundi makambo epa ya papi ngai na yo tokotala beti boye mwana fille wana ya famille mususu azalaki penza camarade ya Eliye mwana mwasi wana une semaine ya pamba bomo inaye ekokata na sama bele makamba boye pesa nga posa kolela eza pina théâtre te mama continue ya solo penza esali pasi oyo nano abungisa mutu na mokilité ya komona ngo blague mais famille oyo balelaka ti lelo parce que azalaki fille moko ya ba 25 donc bazalaki kaka à peu près ba même âge na Eli donc bazalaki à peu près na ba âge wana ba 25 ans mwana mwasi wana aye kokufa likolo ya kozwa information ya makambo ya libala ya Eli ya kopesa yango papi alors papi azangaki discrétion papi yango ngai lokola moninga mwasi nga lokola leki nga lokola yaya nga lokola mama leki tata mwasi papi ezali oyo lonaki yango yo buki pona nini parce que olingaki mwasi mingi oyokaki toli ya baninga te olandaki pe oyo baninga
babandaki kosala pona yo te, alors otalaki kaka misolo oyo yo bandaki kopesa, otalaki kaka bolingo elongi kitoko. Oh, moi si c'est pas kitoko, moi si eza motema, moi si eza kitoko te, nazali kitoko te, mais motema na ngai yango nde kovandisa nga na libala bandeko balandi oyo ezali lisolo kasi esika oyo likambo elekaki epesaka mawati lelo eza na mitema ya batuti lelo et du fait que Eli lelo abomi libala esekusi lisusu makambo oyo na famille oyo bazwaka pasi ya kobungisa mwana na bango. En tout cas makambo ezebele yango tolobi na bino ke ezali lisolo te, ezali likambo ya kofonde te, eza penza makambo ya solo oyo penza salami yango na kosenga vraiment na balandi na biso bino batu bolandi biso bino batu boyoki oyo azana ndenge kaka na utaki koloba pona ndeko papi. Vraiment papi apesinga ipasi mingi na motema na oyo penza papi alunaki. Alors yango toloba kake nyonso tosalaka na mokili efuta makanase ya mokili. Papi ne regrette pas parce que oyo lingaki yango yozui. Alors courage aux amants mobali. Alors menez vie na yo comme il faut. Vraiment dans l'avenir okoma vraiment prudent, oyeba discrétion, oyeba penza ndenge ya koyokela pe libota, oyeba penza tango zolinga, oyeba pe ona olinga eza nani, suka nanga ekozala nini senga sagesse en Nzambe ekosunga yo ndeko na ngai. E bongo eloko mso epesinga ipasi bandeko na ngai, komona penza ke ndeko na ngai abwakeli ngai video moko yo Nathalie oyo bandeko na biso soi-disant ba journaliste oyo balingi ba fulama na likambo ya papi. Oh ndeko mama esali pasi pe sopio kolakisa penza modelo oyo zolakisa ya mulangi tokoye bakombo mama ya papi ndeko na ngai ya mwasi natangaki. En tout cas naza vraiment soki naza na bonne mémoire soki makwala la makwakala ou kalala na yebi su penza te na Canada ndeko na biso wana lobi atalaki na chaîne check tu vis. En tout cas yepe apesaki ya ye ke non papi papi mobaya mwasi po azalaki soki ndenge nini mama wana eza masolo na bino nga personnellement étant une femme et cause à la cause oh moi ça kokima mobali na été parce que ndenge na utaki koloba na bino dès le début que Eli azalaki leki ya papite, Eli azalaki tata mwasi ya papite, Eli azalaki mwasi oh ya yebaki bolumbu ya papi en Afrique. Alors je ne vois pas comment Eli akoya kokima libala na Canada pona flat alembaki te boni akoya kolemba na Canada akutu na malile sala akutu bien que non malile leki moyen kutu otikata distance ezate bongo na molunge kutu yaza ki serré akima kite kaka ye na Canada ye ko mona que non mutango bandeko basala ki opération babakisi oh basala ki ye nini ndeko mama yo ko lobalanga likambo ngo po yo nde otindela kinga ngo vraiment mokili la esali pasi pe mawa na biso ba journaliste ndenge wana no vraiment oui bon bandeko oyo vraiment ba parents na bango ba monaki pasi pona ko futela bango ba mbongo et puis bazo respecter musala oyo bandeko na négligeaka musala ya mutute boza penza ba journaliste mais ezana bandeko ebele ba koti musala oyo ya ki journaliste na yebite penza esaleli ya musala ngo ezali ndenge nini ndenge kaka ndeko nanga alobi vraiment makambo ko bakisa eza ebele te ndeko na biso Eli ye akoki kokima na kozi wana te bandeko na ngai totika kosala bisala sala na internet ndeko mwasi oyo ozali journaliste mama kombo pe ezokima ngai na yebaka pe mwana mwasi ngo malamu te ma wakala nga penza na za mukongo na koka penza ba kombo mususu te ma wakala je crois bien ndeko mama tangu yo ozo défendre olobi ete ndeko Eli akimaki penza libala ndeko papi abandaki kolailisa ye pongi te
tongo midi pokwa donc ndeko papi ezalaki lokola Eli aza liboka ndeko papi atie pondu mutute tu liboka tu mutute tu liboka tu yo moko mama muto bandai kolakisa po ngai penza na chaîne na biso oya Congo check na lingaka tozala ba dilte puisque makambu ya bêtise eza penza na jar na ngai te makambu ya bêtise eza penza na bato nango oyo bamesana ndenge wana na ntango yo otali bien bandeko wana oyo otangi kombwana baza ba journaliste ya Canada. Ya Canada. Oui, soki natali bien eza na ndeko oyo mususu azalaki na manzaka ya milai boye, je crois bien ndeko mwasi wana na bosani penza kombo na sa penza awa pona kotanga bakombo ya ebele te aza na manzaka ya milai me ndeko wana abandaki kozwa audace ya kote ya bamama pona kosokola malamu me ndeko wana azopesa toli ya kosokola malamu ye moko manzaka ezali 5 km. Bandeko na ngai botala biloko tozosala na internet nazongi na ndeko mwasi oyo alobaki ete Eli akimi libala po ndeko papi abandaki kotika ye tranquille te ndeko na ngai tozalaka nao na pudeur omoni na place ya télévision boye tosalaka baaventure te yo osimbaki mulangi ya boye bandeko bolimbisa osimbaki mulangi ya boye ngai penze ezosala ngai soni mais lokola yo muto simbaki yango penga na lakisi yo osimbi mulangi ya bolobi ete papi azali boye aza awa te mais aza boye yango ndeko na biso Eli akimaki tozwaka parti prité musala oyo ya journaliste ata mutu wana azali muluba yo ozali muluba kabola likambo na katikati neti ngai cœur sensible ndenge naza na nga boye muntandu munderi soki tozwi ndeko na biso Sami Mokili oyo ya théâtre ou bien tozwi Nsusuki Tomi na baza bantandu bokanisa te bandeko nde natangi kombo na bino wana bosali penza likambo ngai cœur sensible na yoki ete Sami Mokili osali bêtise moko songolo na kolongolo linsala moko na tiko bolumbu nazaka pe na parti prité siko ndeko mwasi olobi ete cause ya divorce ya papi po papi aza mulangi c'est la honte to salaka musala malamu po ndeko aza penza na émotion komona ete muninga na ngai journaliste mutaye koloba makambu oyo bandeko ebele oyo bakomi baleli bazape balandi oyo tomonaka ete bazolanda biso bazape mayele koleka pe biso ba oyo baleli wana bamoni pasi ya papi soki ndeko Eli akima pona cause oyo mais na flat na Kishasa ezalaki kaka même molangi echangeaki te toyoki pe esika moko te yo muto défendre Eli ke mulangi toyoki pe esika moko te papi akendeki kosala opération po avimbisa mulangi toyoki yango te bandeko naza penza desi na ba comportement ya ba journaliste to bongisa etambo na biso to salaka makambu te ngai cœur sensible na sala bisala sala moko boye po ba yoka nga kaka na bakisa ba voix batala nga na bato ebele non faut to sala musala ya normal vraiment ngai cœur sensible na komi na nga penza ko kende ko sukisa makambu oyo mais ndeko na nga mobile ya ko bakisa po naza penza desi. Merci, cœur sensible. Na nyoso to boti koloba. Na nyoso wana ina pesa conclusion boye. Papi yomoko oyebi makambo nyoso ndenge ekomi. Baloba kamatoi ile kakamutute. Okendenge na kin, otuni conseil te, ozana bandeko yo weli kaka mwasi poza kitoko yo moko resultat il faut ko assumer yango pona ndeko Eli ndeko mwasi basala kandengo anati ya liboso obomisi ndeko pona bazwa na yo ya lokuta me yebaka ndeko Eli ata osali nyoso
nayebi te soki okobala lisusu po deja bato nyonso bayebi qui est Eli. Yo oye na mobali pour vivre na Kinshasa et comme na Canada prétexte après deux semaines oboyi mobali yeba kaka monde mobimba ezali kotala ezali komona yo laquelle lisusu epai ya ndeko na ngai Makwakala journaliste olandi yo mama journaliste azalaka au milieu du village. Yo kolobela élite parce que Eli aza mwana Kisangani. Te ndeko Makwakala. Ngai pe naza mtoto wa Kisangani. Vraiment abafanyake vile. Hapana kumsemea mtu juu mtoto wa Kisangani. Hapana. Inafaa kufuata justice. Kama mtoto alifaa mubaya, mama abafanyake vile. Mini ndugu yako wa Kisangani. Bo yangwana bandeko babolingo bino nyonso boti kolanda histoire ya papi na Eli mutu na mutu aza na part ya responsabilité. Mais responsabilité munene selon ngai ezali pona mwasi koki koboya mobali te pona likambo songolo boye na boyo réseau ya lokuta na suki wana na zongeli au micro. Depuis les années 50, les années, bandeko balandi pona ngai na mkolelo na suki wana. La population kopesa ba oyo ya ngai mbote na pesi ndeko na ngai propre Rosette Makila dans ba mbote na yo ya trop beaucoup et puis na imbangu penza kopesa lisusu ndeko na ngai ya muyaka ya pembe Marie-Claire Nandi mbote mingi mpona yo et puis na kosukisa mpona kopesa lisusu ndeko na ngai grande sœur propre ma sœur Rita Sapo. En tout cas, je t'aime beaucoup, ma sœur, mbote, mingi, vraiment. Et là, on a besoin de vraiment, Mikoko, on a mbote, la vie, on a besoin trop. Quand tu prends la papina et en tout cas, nous avons vraiment, nous avons besoin de Atsungabino, afin que vous ayez vraiment, sagesse, mon kiliko, qu'on peut s'appeler. Mais la possibilité de société, qu'on peut ça, oh, amemanga, il a kacha poka, oh, yarman. Précisément la parette, papa ya bona na life, fredi nguvi, mbote mingi vraiment na ye, nous avons vraiment eu dans la combattre la ye. Ciao! Merci. Bandeko balandi ya Congo Check TV, ngai na komi na mako ke na suka, ngai chroniqueuse na bino bozo linga mikolo yo cœur sensible. Tala kaka Congo Check nde makambu, bandeko bokozwa moko na mususu implice, moko na mususu bokomela biso na likambo etali papi wana penza bandeko na ngai bomoni bino moko ndenge to balusi to nyololi to tourner par-ci par-là pona ko expliquer bino likambo ya papi na pesi balandi nyonso ya Congo Check mbote ebele bisika nyonso bozwami boza penza baoya biso ya kati vraiment botalaka Congo Check nde makambu na pesi susu grand saint na ngai mama Meje, mama na Romeo, yaya vanda na ngwende na yo, pe na pesi lisusu grand sœur na ngai Gislene Mpungi na mele, mbote bele, yaya na bosa ni pe susu te kopesa mon boss, si bo mutombo, oya tonda penza, mutema maramu, yende mutazo sala, bomo na cœur sensible. Merci beaucoup, bye, na lingi bino mingi biso.